Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Bato mosusu bandeko nanga bazala na mitema te nayebi te soki mitema na bango ezalaki remplacer na nini to ezalaka nde nini la famille. Kyodo oyo auti kokufela mwasi, pas même un mois. Pas même un mois la famille. Pas même un mois balobaka, pas même un mois. Et du coup, tala ba makambo komi kotambola na ba réseaux sociaux bandeko nanga. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances. Salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na memeli bino comédien na biso, comédien moko ya tongo makasi. Comédien na biso oyo asekisaka biso mingi vraiment. Tomona kaye mingi ajuaka epai ya Dinana la douce. Ba o penza ba landaka ba film a Dinana la douce, ba ko se retrouver facilement. Ajuaka pe ba place mosusu eza teke kara epai ya Dinana la douce te ba place mosusu pe ajuaka, mais mingi ajuaka nde epai ya Dinana la douce. Bandeko nanga makambo eza ya pasi. Makambo ezo lelisa, makambo ezo sala motema moto. Bandeko nanga avant to kota na mwa makambo na biso ya lelo, en tout cas ekozala bien na sensibiliser nanu batu o nyonso to. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko nanga bozwana nu bakiti bo vanda makambo ya bongo ezalaka bien boza ya kovanda. Ngana lingana obeta nanga masolo boza ya kovanda. Zwa penza kiti na yo vanda. Tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, mwa sucré na yo ezanga kate. Tia mwa biloko pe ya kolia tala kaka déjà 15 heures passées. Donc ezalaka bien o liaka o melaka. Côté mosusu pe ozolandaka oyo ya bino ya chaque jour na kombo surtout ya Étoiline Inès TV na système ya moko oyo tolobaka na biso kaka chaque jour tokos makasi. Bandeko nanga nini ezoleka na kyodo makambo ya pasi, makambo ya kolelisa, makambo ya kobangisa bandeko nanga. Biso nyonso toutaki kolanda awa liwa ya mwasi ya kyodo. Mwasi ya kyodo akufaki na jour akobota. Akufaki epi bebe na epe ayaki kokufa bandeko. Ezala pasi kobungisa mwasi, surtout mwasi na ye ya kibomwana. Mwasi penza babanda na ye na kibomwana nyonso bango kutu projet ezalaki ke bakola ensemble basimba banzete wana kutu ezalaka ba rêve ya mibali ebele na ya basi ebele. Mais réalité pe ekomika boye pouf mwasi akendeki kobota na kokufa. Mwasi akufaki mwana pe akufaki bandeko nanga eza teke ka mwasi ye moko te na mwana. Esalaki kyodo comédien na biso pasi makasi, pasi penza. C'est vrai, ezalaki na batu ebele bakendaki ko consoler ye, batu ebele kandenge ezalaka bakendaki ka ndenge ezalaka ko soutenir ye kozala pembeni na ye, mais bino moko boyebi pasi wana etikala toujours na motema. Etikala toujours surtout tango omonaka ba photo bandeko nanga esalaka pasi. Ya pasi pe ya kokamwa eza komona après liwa ya mwasi ya kyodo. Kyodo azana nanu na souci, azana nanu na stress. Et du coup toye komona ba video na ye ekomi kotambola.
na ba photo bao bakangaki ba photo pe ekomi kotambola bandeko na ngai yango na vandaki na lobite ba makambo mususu e ozala bien ka ndenge tokotaka toye kosala ba émission tokota nanu tobeta c'était sur makamboyo bandeko nanga communauté na biso tozala na mitema to tozalaka na mitema te bandeko tango bino bogarda ba video wana kutu eza ba video moko ezaki depuis ya 2000 ans et 2020 3 ans passés 2020 ba video oyo ebimaki na ba photo ebimaki depuis 2020 bandeko nanga ti lelo bogarda kaka ba photo ya mutu na ba téléphone na bino et puis moment o bomoni favorable eza moment oyo ya ko publier yango bo publier ki yango bata wana bo sambwisaki ye partout sur les réseaux sociaux famille na ye belle famille na ye ezalaki ya koinda bolembaki te bo kanisela tande kote ke oyo aza ndeko na biso na moment oyo azolela ka mwasi na ye azolela ka mwana na ye bablo mosusu to soki ezalaki ata na telefone kutu ngai ndenge nazalaka soki namoni eloko abongo na regarder kutu na telefone pourquoi na yebi ke telefone mosusu mwana akoki koya aza na posa a jouer ba jeu na ye na telefone siko babiloko abongo imaginez peut-être mwana ki a fini na video wana e osala ndeni bandeko totika biloko abongo pourquoi obando tambola na mutasha mutu na telefone na yo place nyonso otambola nango pourquoi eza ba masumu bandeko nanga masumu eza ka etekeno mutu akende kuna aiba atonga batu abetaka batu afingaka batu te atako tambola kana mutasha mutu na telefone eza masumu eza bien te babilo mosusu bandeko nanga bo efasaka et puis yo ndeko ozwi penza courage wana na makasi na mutu na yo tongo bando publier yango bando kanisa nini osdia ko sambwisa kiodo to ndeni bozala na mitema quand même tozala na mwa mitema bandeko na ngai tozala na mitema makambo nyonso ezalaka théâtre te bamakambo mosusu tala réalité ya mutu omoni ndeko na nga oyo na moment oyo aza bien te soki nasali boye e osimba te pe kosunga ye te anatika nanga na effacer nanga batu mosusu basalaka bongo communauté na biso zala nini pourquoi makambo mosusu na communauté na biso esilaka te communauté na biso soki mutu azwi ka likambo obando tambola nango des années et des années des mois et des mois des semaines et des semaines ka likambo moko totika biloko abongo yango na loba Congo na biso eza Congo pays moko eza nango béni eza na bénédiction ya makasi mais biso moko na yebite ndenge nini ezalaka kimotema mabe na biso yango omona batu ebele donc évolution ezalaka nango te batu mosusu baozonga akasima pourquoi parce que mentalité ya kimotema mabwe esi evanda bango na mutu esi ekota bango pas possible et osala pasi chers compatriotes eza vraiment ya pasi na communauté na biso. En tout cas la famille yango ya mukeka na ningaki na partager na bino batu bakomi ko publier ba vidéo ya kala bakomi ko publier pe ba photo na ye ya kala ya ba film oyo ebimaki kala wana eza bien te bandeko nanga na minute oyo tozala wana kana ba message d'encouragement tozala wana soki olingi osala émission sala te émission moko ya koya ko encourager kiodo pas koya ko finga ye awa te. Il y avait même de ces personnes après liwa ya mwasi na ye baloba biloba bandeko nanga totika biloko abongo ezosunga nango te eza bien te. En tout cas la famille na komi nanga na suka nazotikela bino mwa nzembo ya kitoko bolandaka nzembo wana ka ndenge ezalaka na mwa système moko ya bien makasi ya letalaka lelo weekend wana olanda nzembo wana pona ba mama ozobongisa ndaku pona ba papa tala kaka ndenge ezalaka oteli mwa basapatu pe ozosunga mama basapatu moko ezobimisa mwa odeur otie yango libanda na système moko ya kitoko mingi makasi.